Mes chers compatriotes, mbote na bino, batata ba maman, mbote na bino bisika bozwami na bandako na bino. Bana ya kisasa botelema. Bana ya kisasa bakotisi bino na lokuta. Baye lisusu kolalisa bino pongi balobi maternité gratuite. Balobi na bino lisusu gratuité enseignement ofele. Bososola. Bofungola misio na bino malamu. Bandeko na ngai nazali kobenga bino totelema. Tolakisa force na biso ke tozali peuple. Tozali plus de 120 millions d'habitants na Congo. Mboka ezali na kati na likama. Congo ezali kotepa likolo ya mai. Bayi mboka botika kotala Congo na musika. Bayi mboka botika kopesa Congo mu Congo. Mabele ezalaka se moko. Date historique. Le 4 janvier 1959 na Kinshasa, Pierre Mulele, mwana ya Mumbunda, yena basakata, yena bangala, batelemaki, babenganaki ba Belge. Bazalaki na YouTube te, bazalaki na WhatsApp te, batelemaki. Bozali kozela nini pona kotelema? Pays moko te ekoya au secours pona ya kobunda na place na bino, baboma ba militaire na bango, to ba mercenaire na bango, pona baya ko libere bino na maboko ya mpiri ima, bozali komiko sana. Biso moko peuple, to lakisa kibo peuple na biso, na nzela ya balabala, ya kotumba moto, ya kokende kokota tina kati ya republiki ya Gombe, oyo ya banilotiki ya batuti. Oyo bapekisa ba imboka bavani na Kinshasa avant ya kokota na Gombe, baza kofuye pantalon poche ya costume no pokota na vili ya Gombe. Bandeko na ngai tofungola miso. République démocratique du Congo, mboka esi ekufa. Eloko ya koyiba ezali lisusu te. Course à enrichissement illicite. La famille biologique Tshisekedi, à l'assaut des mines du Katanga, de Kolwezi et de Lualaba, les œufs, le peuple d'abord devient le ventre d'abord. La famille biologique Tshisekedi, le général, le maréchal Escarmouche, à moindre Escarmouche, a cerné la zone minière du Katanga. Et ce sont les frères et sœurs, gendre et en oncle de Félix Antoine Chilombo, Tintuntun Tifweba, tribaliste, Tintuntun Angwalma Perroquet, 0%, Fakwa Tifweba, qui se remplissent les poches. Elles sont déjà pleines. Il y a pillage de minerais, cuivre, colbate, lithium, or et autres minerais dans le Grand Katanga. Oui, je vous confirme. La famille biologique Tshisekedi a créé des sociétés parallèles et fantômes privées au détriment du peuple congolais. Mes chers compatriotes, l'heure est grave, plus que grave. La République démocratique du Congo, mboka ekufi likolo ya manki ya kipatriotisme. Mboka ekufi pona moyibi ya tonton Tshilendjelu, le maréchal Escarmouche. La famille biologique Tshisekedi, embarrassée par les scandales sous la taxe RAM, 450 millions de dollars américains. C'est une grande escroquerie qui a démarré depuis la fin 2020. Les possesseurs de téléphones portables doivent payer 0,17 $ par mois sur leur appareil, somme prélevée automatiquement sous les recharges d'unités téléphoniques. En ce moment, nous sommes
le 13 février 2024, il continue toujours à voler l'argent dans les rames. Il continue toujours à voler des unités de pauvres Congolais qui gagnent par jour 0,33 centimes de dollars américains. Il continue toujours à les assassiner, à voler, à escroquer leurs charges des unités téléphoniques par RAM. Ça continue toujours. Cette affaire n'a pas encore fini. La somme varie selon que les téléphones aient des générations de 2G, 3G ou 4G. Elle s'ajoute à une taxe sur le roaming, prélevée de la même manière de 1 à 7 dollars, de 1 dollar à 7 dollars américains par an. Elle arrange les Congolais, en particulier les peu fortunés, parce que ceux-ci achètent peu d'unités à la fois et que lorsqu'ils rechargent pour 1 dollar, la somme disparaît automatiquement au profit de la taxe RAM. La taxe sur le registre des appareils mobiles a été instituée par le ministre des Télécoms, Augustin Kibasa Maliba, son beau-frère IDPC Kibasa. Mes chers compatriotes, masolo ya l'État ekosimba te. Mosolo ya mbongo to simba te, peto yiba te. Na mboka oyo esi ekufa, ndenge nini bozali kosoma bozali kokoma ba millionnaire na mboka oyo esi ekufa. Bandeko na ngai ezali mawa mingi, ezali pasi mingi. Sikoyo ndundu na bino ya Peter Kazadi aye kopesa ordre ke bawewa oya IDPS basalaka taxi banyata makolo na bango na kati ya Gombe te, ezala pe bayimboka basusu basalaka taxi ya kiwewa banyata makolo na bango na ville ya Gombe te, parce que ville ya Gombe bango bazali ko protéger banilotiki na batuti oyo bakomisa Gombe République de Tuti de l'Empire Ima. Ezali mawa mingi, ezali pe pasi mingi. Bandeko na ngai, wana ezali banilotike batuti oyo le maréchal Escarmouche Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi asila kopesa bango l'arche d'alliance na este ya mboka na biso Congo. Bazui yango na bénédiction ya le maréchal Escarmouche alobaka na Londres botika Banyarwanda dite Banyamurenge bazali ba Congolais na mboka na Londres devant ba Taliban. Na mboka na biso Congo tozalaka na ba etini na kombo ya tuti Congolais te. Ezali lokuta munene pe tozalaka na etini Ema na Ituri te, ezali lokuta munene. Na Nord Kivu tozalaka na etini Banyabusha te, ezali lokuta munene. Na Sud Kivu tozalaka na etini Banyamulenge te, ezali lokuta munene. Na Maniema pe na Bukavu etini tuti Congolais azalaka te, ezali lokuta munene. Ba réfugié oyo Angleterre, Grande-Bretagne bazali koloba ete bazali kotinda bango na Rwanda, ezali nde banilotiki na batuti oyo bazali kowuta na Corne d'Afrique bisika Mike Hammer azali oyo azalaka ambassadeur ya États-Unis na Congo, batinda ye coordonnateur na Corne d'Afrique, yende muto aza kozwa ba etini oyo bazali na Corne d'Afrique baza kotinda bango na kati na baotcha bango na bazone ezali tampon oyo ezali na maboko ya banilotiki na batuti oyo ya M23. Ok? Bandeko na ngai bososola bofungola miso na bino malamu, botala na carte géographique bisika Corne d'Afrique ezali, bokomona ba etini oyo bauti na Corne d'Afrique oyo Angleterre azoloba ke bakozwa ba réfugié wana oyo baye na mboka na bango na Angleterre illégal bati na bango na Rwanda pa lobi ke akozwa ba réfugié congolais oyo baza na Rwanda bati na bango na Congo, ezali lokuta
ezali nde baetini wana oyo bauti na corne d'Afrique bazotia bango na bazone eza tampon oyo basi babomi baautochtone na biso bacongolais oyo beskelete eza na kati ya bazamba mutu moko te to autorité moko te to parti politique moko akitisa drapeau na ye mpo na balela baautochtone oyo baza koboma butu moi parti politique moko te eza kokitisa ni drapeau mpo na kolela ezala gouvernement oyo ya illégal tozalaka na gouvernement te tozalaka pe na président de la république te ezali mawa mingi tozali bana ya etike tozali bana ya etike tozali abandonné ebongi na biso moko bayimboka totelema mpo na kobimisa mboka na biso na kati occupation oyo ezali presque 30 ans baza kokolonize biso na mpiri ima bazwi bapion na bango bazwi babolole na bango bazoba na bango batietie bango na kati ya bainstitution ya Congo mpo na basalelaka bango bandeko na ngai bofungola miso naza kosenga na bino bobima na kati na maladi oyo ya kifanatisme ya kobetelaka bapolitisien maboko ya kobetelaka baassociation maboko ya kobetelaka bapaster maboko or baza kolalisa bino pongi baye kolalisa bino lisu pongi balobi maternité gratuite balobi lisu gratuité ya enseignement ofele bandeko na ngai okende kosacrifier avenir koteka mboka na yo ekende likolo ya gratuité ya enseignement okende koteka mabele ya mboka na yo mpo ekende likolo ya gratuité ya enseignement mpo na bana batango fele mais tozali kokende wapi bayimboka soki biso moko tozwi conscience te soki biso moko tolingi kotelema te vraiment bandeko na ngai bozali na kati na mboko ya yo moko ndeko ya bino moko le maréchal Escarmouche akomisi bino esclave na ye azali kokolonize bino na maboko na mabele ya mboka na bino bino pe bovandi kaka nye boza kolia pondu boza kolia kwanga na makayabu olie botelema mpona tobima na kati ya esclavagisme oyo na kati ya colonisation oyo baimpose biso na mpiri ima wuta bakotaki le 17 mai 1997 bandeko na ngai totelema toza na nzela mosusu te toza na mabele ya mboka mosusu te mboka wana Congo ezali mboka oyo Léopold akata bakoko na biso maboko likolo ya bozwi ya Congo bakoko na biso babangaki te nde bakataki bango maboko batelemaki babenganaki babelge na mboka na biso histoire ezolobela bino te bandeko na ngai Corne d'Afrique botala ba peuple ya Corne d'Afrique bino moko bolanda botala na carte géographique bisika Corne d'Afrique ezali s'il vous plaît je vous invite ba compatriotes botanga kape bosala kape ba recherche scientifique botika ko bina ndombolo botika makambo oyo ezanga ntina bozala concentré bokota na ba bibliothèque scientifique bomona ndenge nini na mpiri ima apreparaki 20 ans pour ndenge nini bako étudier ndenge nini ya kokweisa Congo pour ndenge nini bako coloniser Congo ndenge nini bako longola bako changer constitution batia balkanisation na article za dangereux pour na ko balkaniser Congo na biso ba article wana ezali na table ya ONU azana ba article wana 217 51 article 4 article 3 article 7 article 10 botanga constitution naza ko senga na bino s'il vous plaît ezala bino ba intellectuel ezala bino les évoluer botanga constitution wana ya Congo batiklo batieli biso na kati o ezali dangereux na sina loba ça fait 3 ans et demi ngai papa musakoli naza kolamusa bino na pongi likambo ya batikle o eza na constitution wana eza très dangereux bande konangai bozali kozela nani aya ko libérer bino bozali kozela nani aya ko libérer biso soki biso moko tozwi courage te soki biso moko to yebi valeur ya mabele te oyo nzamba pesa biso bozali kosala ba jeûne de prière ezali malamu bozali kolala tolo na sena ba prière na mabondeli ezali malamu mais pona nini bozali ko telema te pona makambo etali mboka Josaphat na kati na Bible Roi David na Goliath babundaki likolo ya mabele révolution za na kati ya Bible mais ba pasteur moko te oyo bazo salela mpiri ima bazo talela mabumu na bango bakolobela kabino makambo ya bitumba ya David na Goliath te bakolobela kabino jamais bitumba ya Josaphat ndenge abundela ki mabele na ye o balinga babotola yango na ba occupant na ba agresseur Nzambe ya Israel obino bobelelaka na Bible oyo bisika Yesu abotama kuna na Jerusalem. Mais ba Israélien bazali batoyo
même histoire na ba tuti ba nilotiko bazanga mabele ba yamba bango na ba palestinien ba pesa bango esika na autorisation ya ONU ba vanda wana provisoirement mais ba yeko zwa minduki ba balukeli ba palestinien ba botoli bango mabele boyebi gero za koleka na kati na bande de Gaza oyo ba israélien oyo bino bo sima bible botanga ka histoire ya depuis livre de la Genèse jusqu'à la fin de la Pentateuque. Ok, Pentateuque ngelo banini, le commencement était la Genèse jusqu'à la fin de l'Apocalypse. Bozal na ba Bible wana na banda kuna bino révolution za na kati ya Bible. Mutu moko ko sayote. Histoire ya humanité e bandi na kati ya Bible e bandi pe na kati ya Coran. Ok? Révolution eza na kati likambo ya mabele eza na kati ya Bible e banda na kati ya Bible ezali likambo lela te bandeko na ngai les dieux d'Israël obino bobele laka bango wana basimi minduki bazotambola na bande de Gaza baza kotambola vous avez des vidéos bomoni ndenge nini ba Israélien nde basali génocide na kati ya Palestine na bande de Gaza na Jérusalem na Bethlehem babotoli bakolomboka ndenge batuti baye kobotola ba utu na batwa na Rwanda babotola bango mabele ba bengana meme ba utu na batwa na Rwanda na Kigali ba utu na batwa bazala kalisute ba boma bango na génocide basalaka na 1994 o batuti bakosi ba falsifie soit bakotiango na ba bibliothèque na ba institution ya ba mindele ya occidentaux bakosa keno ba utu na batwa basala génocide ba boma tuti na kati na mabele ya Rwanda za lokuta munene or batuti wana oyo ba yamaki bango na mabele ya Rwanda ba utaki na Corne d'Afrique ba yeko fabriquer etini tuti na kati mabele ya Rwanda na mabele ya Biarimana ezali lokuta munene ba tuti ba sali génocide ba bomi ba utu na ba toi ba botoli bango mabele ba bengani memi bango c'est comme ça que ba yeko sala ba tuti na ba nilotiki ba yaki na politiki ya kokata mitu na ba ADF wana na ba ngomino bango nyonso na ba tabara bango nyonso wana ba plus de 150 groupe armé oyo ya ba nilotiki na ba tuti oyo ba yeko créer na kati na este ya mboka na Nord Kivu na Ituri na Sud Kivu na Nord Kivu ba yeko créer biso 150 groupe armé oyo zali très sanguinaire oyo bomi ya mingi basilisi batoto ni congolais ba bomi bango ya mingi pona ko botola biso mabele ba yeko luka arche d'alliance na Congo na bénédiction ya le maréchal Escarmouche Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi Tintunto Ngwalima perroquet 0% oyo azali moyibi oyo asila koteka Kivu. Ok, azana 3 missions. 3 missions papa Ngbando Norengbanda sa sakolaki asa lobaki makamo ya Félix azana 3 missions oyo ya sa sali musala sa sali ya balikanisation yango azali kokosa bino bayimbo kalobi yena Paul Kagame bapesa na mbote kana lola bande konanga tozala sérieux tozala sérieux na tuna bino bayimboka pona nini banilotiki na batuti bayeko luka l'arche d'alliance na République démocratique du Congo so bolingi koyeba tenga na koede bino nga papa musakoli mboka musika l'arche d'alliance ezalinde Minembwe est devenu un état dans un état na bénédiction ya Escarmouche Félix Tshisekedi ba Nord Kivu yango moni ba créer bino etini na kombo Ema na Ituri. Ok, ba créer bino etini na Nord Kivu ba Banyabusha na Bukavu na Manyema ba créer bino etini tuti congolais na Sud Kivu na Minembwe ba créer bino etini na kombo Banyamurenge nyonso nezali betini fabriqué pona ba botola biso mabele ba bomi ya mingi bazui mabele basi ba tete ba etini wane uti na Corne d'Afrique ba komi majorité loko ba bomi bototon mingi pona ede bino ba anglais tango ba yaki na Canada na Australie na États-Unis ba bomi bototon oyo ba indien oyo baza ba historien bola kisa na bayimbo kabisika bavandi olie balia kakwanga na makayabu bola kisa bango histoire oyo nde ba anglais ba utaki na Angleterre ba yaki na Canada na États-Unis na Australie nde ba bomaki ba autochtone ba kolomboka ba yela bango memi ba vaccin ba boma bango ya mingi ba extermina bango
pona babotola bango mabele basi babotola benje mabele histoire ezolobela bino oyo batangaki kelasi bayebi vraiment histoire ezali nde ebandeli ezali nde mboka ya mutu ndenge ebandi biso na Congo. Dieu nous a déjà tracé l'histoire de la République démocratique du Congo avec K. Ok? Na Congo batuti na banilotike bayeko falsifier histoire ya Congo batietie yango na babibliothèque mindele po mindele baza kosomba balivre baza kotanga pona bakosa ete bango bazali batuti congolais bazali banilotike ezali lokuta munene. Ok? Bososola bofungola miso na bino malamu na yango nazali kosenga na bino na Corne d'Afrique botala ba peuple ya Corne d'Afrique yango bazali banani ba peuple ya oyo bazali na Corne d'Afrique bazali ba Éthiopiens bazali ba Somaliens bazali ba Yéménites bazali ba Éthiopiens bazali ba Soudanais bazali ba Tanzaniens bazali ba Kenyanites bazali ba Ougandais ba utaki na Corne d'Afrique bango nde babengana bautu na batwa na mboka na bango batuti bazalaka batuti na banilotike basalaka génocide na Rwanda pona baboma pona babotola bakolo mboka mabele babengana bango peuple ya Congo telema pe sosola botala ndenge Sud Kivu esila kokota na esila kotonda na banilotiki pe batuti pona nini Minembwe est devenu un état dans un état. Qui peut me répondre à ma question s'il vous plaît? Batuti na banilotiki basila kosala génocide na mboka na biso ya mingi babomi baototoni congolais ya mingi tokomi na 16 millions de morts. Wapi rapport mapping oni abomba yango na tiroir na bango dossier ya rapport mapping ekoma na yango poussière na tiroir ya oni. Nani apesi na Paul Kagame na Museveni mabele na biso ya mboka Bunagana Sud Kivu Minembwe Bakichanga Basake Banyirangongo Bagoma wana nyonso Bamasisi Bamboka wana nyonso eza na maboko ya Mpiri Ima na batuti na banilotike bazali ko contrôler 80% ya mabele ya mboka bantité territoriale eza na maboko na bango. Boyebi sangai mboka ezali occupé wapi? Nazali ko benga ba wazalendo, nazali ko benga ba militaire ya FARDC, bozwa conscience, bolamuka. Félix Tshisekedi azali na binote, Félix Tshisekedi azali ko sacrifier bino pona b'intérêt politique na ye oyo bakoro ya signeki oyo avant ba nommer ye na Kingakati ba Mama Marte na bo Gisele Kabuya na ba le maître nageur oyo na kobo ya Kabundi na ba Peter Kazado akoma ligoroto ya Ndundu ba signeki ba corps avayo ya kolobela bino merci Lotera. Il a signé les accords oyo batielaki na table eza na kati ya constitution na article 217 51 3 4 5 17. OK? Donc il est de gauche à droite ité, monsieur le maréchal Escarmouche Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi perroquet 0%, il a été là, il est là na pouvoir ya zalango ya muyibi e wuti na bakor politique yango moni batindaki émissaire na bango Corbo na bango na komo ya Vitali Kamere oyo azali Burundais oyo mama na ye aza Rwandaise oyo papa na ye aza Burundais yende batindaki etango balobi basala babimisa candidat commun ya opposition bakendaki na Genève na kuna na Suisse. Après tango yemoko Félix alobi na munoko na ye le changement maintenant il s'appelle Martin Fayulu Madidi. Après 2 jours ayolo ba base bengi ye a renoncé na makambo ya lobaki Mpiri Ima na Hippolyte Kanambe na bata FCC baye kotinda espion na bango Corbo na bango mercenaire na bango Vitali Kamere azuye bake na Kenya. Tango bakei na Kenya kuna bake signé bakor eza na kati ya constitution o Hippolyte Kanambe to telemelaki ya meki ko balikanize mboka kokite
tango to bimisi maske na ye kaza aza mututi nilotiko ya utaki na Tanzanie nde baye koluka de gauche à droite yango bomoni papa Etienne Tshisekedi na bomo ina ye pe a son âme atindaka Valentin Mubake na Rwanda salaki 2 ans ba signé ba corps ti papa Etienne aye kokufa nde Félix Tshisekedi aye kosala continuité wana ya ba corps pona kopesa babanya Rwanda oyo baza banilotiki na batuti oyo bauti na corne d'Afrique bapesi bango Minembwe. Minembwe a été créé qui commune Minembwe na date ya le 28 septembre 2020 na ngonga 10h Mike Kamera azalaki na bao responsable ONU bazalaki na Daniel Safu fait partie asignaki na livre oyo ya ONU ndenge bakataka mboka ndenge basalaka na Soudan. OK, yango nazali koyebisa bino bandeko na ngai soki bolingi kotelema te, soki bolingi kozwa conscience te, soki bolingi botikala kaka na esclavagisme oyo bozwa ba responsabilité na bino. Nazali koyebisa bino vérité. OK, na yango oni abomba yango abomba dossier ya rapport mapping na kati na tiroir na bango ya oni kuna na États-Unis d'Amérique. Nani apesi na Paul Kagame na Museveni mabele pona nini azo dénoncer kaka Paul Kagame azali frère na ye ke aza agresseur mais boza ko bosa na ke Museveni ya Uganda abotola biso Bunagana tolanda 610 jours. Museveni ya Uganda azali agresseur pe yepe azo pesa ba soda na ye bazo ko soutenir M23 bango ba créer que eza ya bango ba nilotiki batuti bande konangai. Pourquoi kangi munokazo dénoncer Museveni te? Museveni pe azali agresseur na biso. Azali agresseur ya oyo azali na empire imana tuti na ba M23. Bande konangai na ebindeni na koloba na bino te soki boningi ko sosola te. Bande konangai bo sosola. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Tintuntu Angwalima perroquet 0% asila kote Kivu. Ntango akotika nalobia tango akotisaki République démocratique du Congo na EAC atunaka Sénat na Assemblée nationale pe na Cour d'État pona mema biso na kati ya EAC wana ya Afrique de l'Est alobi na biso lisusu botika kobunda pona biteni ya mabele ya mboka EAC yango nde ekokoma nde mboka na biso oyo ezali trahison munene to boza koloba nini bande konanga na lobi boy question mutuna na ngai pona nini le maréchal Escarmouche akangi munoko na ye azali kokoka te yako belela Museveni oyo azali pe agresseur occupant ya République démocratique du Congo oyo abotola biso Bunagana tozali kokende presque 610 jours ya occupation ya Bunagana. Pona nini le maréchal Escarmouche azali kokanga munoko na ye pona ko dénoncer Yuviri Museveni ya Uganda oyo pe azali kopesa banilotiki na batutu oyo ya M23 minduki ko faciliter bango banzela pona bakota na bazone o bango baza ko botele koma tampon 80% eza na maboko na bango. Votre réponse ça va m'aider s'il vous plaît. Félix azali complice ou azali kosala trahison pona ekolo na biso Congo? Bon répondre ngai. Bande konangai. Sama Lukonde obino boza ko benga Jean-Michel Kenge Sama Lukonde oyo batela bino ye premier ministre oyo azali tuti oyo azali nilotike oyo azali empire ima bo monaka ye na anniversaire ya Fani oyo mwasi ya ancien ministre ya défense oyo na kombo ya nabosani kombo na yeso bokoki ko ede ngai tata wana zalaka ministre ya défense mwasi na yazali yaya ene ya ba Nyakero basalaka anniversaire ya 70 ans na ye bo monaka Jean-Michel Sama Lukonde azako bina dansi na bango banilotiki nde batombolaka maboko wana batiaka maboko lokola nde ndeke azako pumbwa bo monaki ye na anniversaire ndenga azako bina bande konangai Jean-Michel Sama Lukonde azali premier ministre ba imposaki na Escarmouche avant da wana Jean-Michel Sama Lukonde
azali ni Katangé de makila de 100%. Ok? Ki Katangé wana baza koloba ba fabriquer ye ki azali Katangé te. Na kombo ba pesa ye Jean-Michel Kenge. Lukonde za lokuta kombo na ye ezali Sama, ezana kombo mususu ezali